Moni yo jo mona ka lokola te biso to jo telemela yo lokola bato baya to lokwa to na yaki na mona mosi wana ikambuyo juyo be yango wano te na kutu na komi kuna te pona ndoki ne non na komi eta plus kambote bongo ni o ngoro bazani loko beti sur la mo mosi wana to continuer pe kana mo mosi wana maman ndi naza boye naza mobali. Ok, c'est vrai que nous avons 50% au Congo, mais 50% dans Mongala. Donc, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Mais non, ils sont là. Bon, vous avez des bêtises. Ah, bah, Santa. Ok. Donc, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Moi aussi. Si on a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. En plus, et l'homme sous n'a pas ça. Binondeng, on y a son beau sala, on a pas stress, pas traumatisme, on y a son au beau sala pas la donne. Est-ce que boyebi que ezapé ba cause? Ce sont aussi de causes où ils ont ça là que basé ne vendre parce que yo. Yo, ngana solo bozo katanga malo, otanga kui. Otanga kui. Ngana lo botanga kui. Mama katanga malo, yo po katanga malo. Evelina, yo amakira mabi. Oh. Vanda. Mama te mono. Oh, Maman Sobo, moi je vous apprends que médicalement parlant, na médecine, na hôpital, on va vous dire que moi si zémelon à peine stress. Plus stress c'est ma casse, plus zémi pe bolongo. Na lobité que ça bon, mais bote ende kimia. Bote kimia. Bongo ya simbeli ndi pangolato. Fimbo ajo fiako la yenani oh yozo sale liki ko simbali ko ngola na fimbo ozo yelo mwasi musuna katsa ndako yo koza mwasi pardon ngana lubabu eloko o eliya mwasi na mobali na vie ezala rabana na posio eza bana mariage eza eloko te mariage eza ka complément mo ba to sala kala ba mona ke bali mais mwana Quand on a moi na mobali mo babala na te mais babota bazaka toujours lié à vie on a moi ignorance c'est ignorance ntambe nangai mariage elie na cesse tango baba na kero ka liboso bataka bulingo wana taka nini soko bazana cesse sima na cesse kubani saki mosa zabe mo ba zabe côté bread sikoyo botai bana saka babote bolingo butili susu marge batoro babota kampe bana mitano mine moto masambo mwambeli bwajo mibaka bwanaka kasi après le cesse c'est le ça odomono yoko batete uru bana code na to botete te ezana mususu oyo yebite mosi wana bonga musu baraki ya sako mi mukolo mwabota na yezate moyo azamona mokena mai na makira na njoto abota te mpana nini abakutana verset interrogation na mura na yazamona mpo yene Evelina baza be lokola mwa inoko yali kinga seka na boite asa koleka yo ezate ta kobota yo asa pe grâce na ya prise te ndeke bolbaka osa mokona ngaya prise enfin te kasa azande moto yo pondet era boti mona 6 mois Jimmy ndenge base wana zali aboti mona 6 mois kama otanga ati Jimmy izakabongo yona kama otanga bendenge moko yo kopisa yeba Jimmy te mpona nini Jimmy soki mpe jolo ngo mosu oya bati na zanto to ya awa libere monene pake ya monene mpona bibende na yeba mpo yo tango tibisa yo mako yebi pona yo mana nangai otota ngai na Evelynity otota stress otota na Karinity kasi yo mako kilo na yo zana kilo bani point interrogation kote akabiso te oyo ngai na ngakobe na za mama na mona Bangkok tango na jo simba njete na moni Bangkok ikusanga ibi mobile za mobile to ko za mwasi mosusu pa mo atemi ata 3 aboteli yo ata 3 basi bongo mibalo yo babota aza na bala te na vi na ye kasi aza na bana to mine to mitana mwasi kuna boti mwana kuna mibali kuna misa kuna moko
bazani bana abali pe mosi alingi mpa ngai na tali bana tena ni tali nde yo mobali na ngai na lingi yo tango pe na lingi yo na kolinga bana ezaka bongo eza éducation eza réalité ya vie mama oboti mwana bana basi oboti bana basi bana oyo oboti wana makambo so ekomeli bango oloba makambo bana te nani kali to bota ba ti to ba to bota ya longola wa mimbalete mama makamyo na mona ka paquet na sanki na boya ka ko yebisa zowe na mona paquet awa non c'est temene ebi ke suna bali nde na obota Evelyn bongo ndenge ni ebi bota pa na mona ka paquet awa Evelyn na mona ka na eloko yo batia ka boye njela mibale na luka je mina njela je mpe na mona te Evelyn no yebisa lo moko o ezambala ya suka suna oloba okata na mona makambo eteli bana na wana liloba otia eza grand frère na ngai na ndenge oza wana oyebi te vanda wana zala wana ndenge oza wana oyebi lobi na yo te nazobandela lobi na yo oyebi yango te oyo okomela yo difficulté na olakela te mais difficulté oyo ekokomela yo na libala na lobi oyebi yango te alors soki batraite mwana yo ndenge yo ozotraite mwana moninga esala yo motema pasi et puis naoyebisa bino naosuka naomettre bino en garde mama naosuka naomettre bino mbali en garde boyebisa mpe na Karine soka ye bino lokwa bosala likopa na bino boyebisa mpe na Karine naoyebisa bino lo moko bana baza conséquence ya libala baza conséquence donc ça veut dire yo kanga mama yo kanga yi nani yebisi yo bongo ekomi matrice elembe comme beton ko nani yebisi yo balutu wana eleka bongo nani yobi aneni ngali ngana la dona soka longola bazemi seki bazemi oza yanga et puis je vous apprends quand longola bazemi te libala moi bana baza conséquence ya libala c'est-à-dire eza fatalité te ce n'est pas une obligation ya que moi sina boali papa ni boba bota kaka bana eza obligation te eza nzambe nenga lingela ka bana ye obosko bato babala te siko etali yo adopter mwana babe abengo tanti yo grand frère nango zo balo za mo sina ndako naki adopter mwana wapi yo yebisa mama na bino kasi abota mwana mobali musu mwana ajo abota apesa yo mwana so ikoko so yo toro ka ngana jami bali ba boma ngai o toro ka ngana jami bali ngai na yo ka lisusu sa mama na lobi naza na posa bosunanga parce que boti ala dona boti ala dona te boti amunga za lokolo jo kanisa ngai te mobali na mbeto ate mota ate musala na ozonga na poko ton ozonga na poko na yo ka makile mama nanga akotika na ye mais yo so continue yo za leki yo botsa mo sanga mala lesti yo na ko benga na openda na benga na bambata na mabanga na zo bambona banzete yo pe bota kana ote mobala lingo tina ni mo na zaki ndo akantira yo lingana te mama na yabo azoboya ta ko linga ta mufimo libanda kaka ani ka to mosi na yela ye mosi ya boya
nyonso oyo osala po bongi ndenge nga nasalaka ngo nga asalaka ngo te ebongi yo ndo osala te na yina yo nga na yina na nga yo te yo yina nga mpo na nini na yina oposa motema mabe nga motema ntango yo monenga biloko noke libanda yo kasanga na okende nasomba lopango na ale okokendaka okendaka te omoni nyonso esalamaka awa so asala moto okende me nakendaka la omoni Maman, Soti si qu'on a terminé la katanda, qu'on a dit radiation, surtout une infection, c'est parce que je te respecte toi. Je parle même pas dans mon balai. Pour bien me balai, beaucoup me saouler ngasiko. Beaucoup me saouler ngasiko me témoigner comme me souka. Maman a terminé à pour ayo. Avec tout le respect que je pour toi. Na vandi saki on a bisaki on a na munoko so na posolinga moi sina balabala yo ba jote. Na munoko wana. Na binde balinga moi si. Yo mukolo yaka ko bebisa kiti na ngai, je sais pas trop. Eta ozai na ngona yebite. Oyo va na kiti na ngote makolikolo, je t'avais expliqué. Et yo kanga na lo bananda kunanga. Maman na nga na lobi na yakatinga te yo ngo kata ngo lo baneti nini. Na bisaki yo que nana moi si na bala. OK? Personne n'a pour sa deuxième femme yote mna ozwa. Nana pour sa moi suis à toboler la ba lolé mo sonde nité na linga ngote. OK? Donc soza na pour sa mobali. Ke oluka mobali oyo olingi. Mobali wane zangate. Ezala mbana bino suka likopa na bino bosa na ndaku nanga ezamba suka. Omona mosi ngo. Oya sandumba. Talanda andumba. Kitoko za pointe. Kitoko za pointe. Omona libanda kati na yo omona te. Kati na yo omona. Et ta dame na ye compliqué. Ninga zana ba mususu pe kibomosi na ye ba on sait jamais. Oh azomona ta ngala bosa ta centième. Azomona. Entre nous maman za. Mon bon na lobini. Ba tempa na ni. Akota na kati na yeso ka kota na miso te. Omoni makambo. Tu veux pas makambo. Omoni maman na bino. Koto walole mwana et faire partir kana. Ko ça un peu bien. Et ça la moté qui o atoboli yango poison mbumba wande ko ça. Que reste toi tu verras. Vas-y. Ya. Ah. Même essayer, même goûter un peu,
tu ne veux pas. Tu me donnes la nausée. On peut 100% au Sandra. Tu me donnes vraiment la nausée. Moi, c'est une diable comme ça, il note. Moi, c'est ma belle. Toi, tu penses que quand on dit ça, on le dit aux moi si. C'est ce que toi tu penses. Maman, moi si, c'est ça mon tout. Moi, c'est ça dans ma tête là, c'est vite. C'est très vite. Oh, c'est que tu Très penses. vite. Ça se joue d'âge déjà. Mon bal non lingiote au son isaï. Au lieu les misamis au pélisamis. Quel genre de femme tu es? Aux am bonobo to baboué. Entre bonobo na baboué ou anani. Yaya. Eh, babé sunde. Baboué. Asa mo cité ou azo acheter penser. Kasi yo linga boye. Eh nani muchopi. Na pesi yo ordre. Osalaka mukumbusu na mboka oyebisa. Na pesi yo ordre. Mwana mwasi yo soit yina ndako. Soki yo beti ete. Ngana ko beta yo. Oza mama mkolo na to sa beta yo. Beta ye pe la ki se ka kota lisu na ndako te. Yo, keba. Yo. Soko za joba. Soko za joba yo keba. Soko batiaka yo awa bana bazate yo sekisaka bango yo keba. Yango yo moni yo mogri. Mogri nde yo. Nga mogri yo. Te moni tete yo mono le baboti sika ngenge bato me moto sekisaka bato yo nde yo. Mokolo senga na bébé. Yo komi bébé ko sekisa bato bato Yo. Otonga sana imaro. Kasi oza mogri yo nde bebe akata ndako. Soko yo sali ba jelo kwa kungu fu ba bintala kungu. Ba tseka. Nandenga azakisa. Yo. Antina makote. Ani nango tata. Maman de maman. Mama. Yo koni nango molumba ngo bokusela bato. Maman, alembe mutavanja. Naomi kambe. S'il te plaît, bon c'est le colo. Le colo d'accord les. Chérie, ça va? Okota a 4 fois. Eh. Comment le coloté? Venu. C'est quoi ça? Eh, ce papa va dire mukanda son okuta sali. Maman, Pourquoi faut ndani eti botika ngana pe Ok, malanga? naete. Oh, ok, naete. Kamu no na yo zo pensi la ngami suweli kami. Ondako ya yo? Qu'est-ce qu'il y a? Maradona donne match qui te go. Karamba ya. Match ya fio. Keke kene lande. Ah, de vélo. Lande. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le wa ya ba comme non. Iteria. Soldat son soldat. Dale ki son soldat. Kende to boyi. Mais quoi c'est l'eau ni maman? Dimande kende. Amatamu sa vimbi na kolia kabilo ka bato batika chopo meri. Basa bombe. Eni. Sobino bokanti bokotia point na vie na ngai. Laissez-moi vous dire que bomi kosi. Eza nini? Moi no boli la boluka inge. Yewa ye. Merci. Aopanzela bino TV, aopanzela bino mesa yewa ye. Bolo basusu. Ezamba liboso. Bolo basusu. Ezamba liboso. Ezamba liboso te basusu yango. Akufa na eti. Yo, omoni banzo kia na ngai. Omoni ndo kia na yo. Oluka koko me yazo alo ba koko no. Akufa wana koko te wana makila. Ana bai na libumu, au bimana e. Oh, ndeko bele moi. Yo tika mukeno pe. Ye pas kota soute. Yi ngakutsela ekona. Kuka kota kota. Moi na yo ye. Papa to mela. Makama famna bino. Mama famna bino. Alo ba to mela. O bena na bane. Wana obinela bonga. Esengo. Yi. Ba ye. Eh, Kobanga na oto konga sana. Ase lokote mama. Moi sana sema na ya lokuta. O kaka lobi tanto ya lobi o elongwaki. Wana nde bocha point. Donc kaka mbanga biba. Ngwana ngwa. Il faut qu'on supporte. Mais maman, et ça moment où on a dit ça papa na mamoke, on s'en a bolingo na ye, on s'en a bolingo bana na ye. Oh, ta téléphone est sonné. Annette. Allô chérie?
Oui, tout ça, maman. Quoi? Allez. C'est vrai ça? Maman. Mon fils. Maman, je l'ai dit qu'il me sort. Mon fils à moi. Alimentation, ok, l'alimentation va se faire maï, va tirer wana, ndozo mela, kudu na nini nyoso tu. Ezala kaka bon. Na bengi maman, oyebi ba comportement moi so. Étoile.
Oui. Asali soni. Zema azalaki nango eza susu te elongwe nga moko nakei tie pas médecin parce que toza na médecin traitant ya nga ya famille nasoli na ye bisinga oui effectivement azalaki na zeme bongo nango ndeni zeme yango ezali na continuité ya avortement donc c'est sûr soit anaye komela bakisi soit lokola ayebaki ke mokumba wana eza ya ngai te nde alingi lokola yo olobaki awa so mwana botami tomomi na hôpital tosala ba ADN toyeba réalité so aza mwana nga yango wana ye mwana mwasi oyo akei akemela bakisi alongolisi wana donc alakisi ke mwana wana azalaki ya ngai te étoile obimisinga mpenza mama nazosambelela o butu moi soki nataliosala makambo no na kuku baeffort nyonso oyo osala mpona mwa mwasi oyo amutema mabe makasi amutema mabe makasi oyokeleta mwana oyo mawa te ozwaka défense na ye koleka même o mwana oyo mama nakotelaka étoile nayebi te soki ezalaka nini nayebaki ke motema nezalaki mwana mama nakomi na suka ngana mwana mwasi lelo kopekisanga te ozokabona na ye parce que kikata na ye akufi alongo nde na charge abotami na ndako nzambe ya bolingo mpo julo ndakebo ezali bamukumba vine mobimba okosila kondima abala kikata wana biso nyonso so oza lelo akozwa na ndako oyo ozwi obimi okei na ndenge pe ya na ndenge ya bosolo na nyonso oyo osali so tolobi tolanda mpenza makambo ndenge ifale ezala okozwa te eloko te posa motema tovandi na ovie étoile ntina niveau otrompe mobali na nga okekumba bamicrobe na balabala okekumba mwana oyo ayebani ata ebande na suka te oyo osali bamakambo no ndenge oyo olingeleki sokoza na posa ninga nde babengana nga lokola nabotaka mwana moko oyo olakisa aleki oyo nde mosa mabota nga nde siko mabota ekima ngai yango kende kokumba se milibanda botaka si mwana moti oke osopi mwana ekela mwa bato ya nzambe yo wana mikumbe beye na vi na yoyo mama tata okita okuta ye na kati ya ndako so azaka mosi malamu mata nga na yaka faka kanga bilo nabima akangama ya libala boye nini okangama ya libala onini miele sopanaka wa ata yo mama nga soki okoti place oyo ezalaki ya yo obima te tozala te papa mama ngo ekoki kanga bilo okende étoile omoni nde na obundela yo omoni ndenge nazobundela yo okati nga maloba impoli malezolobela yo tikaka nzambe ko étoile tozane pas médecin médecin alobi nini médecin alobi nini akasi elongo mpo nini bongo yo moko tu étais là témoin étoile ondobesanga liboma nongati nga na okufa liboso na yo tu te trompe nandeni otikanga veve yenda okende liboso na mwana ebosono akei si apopesa ata de la grâce merci papa pe nzambe merci nzambe subwene émotion wana papa alongwa surtout makalise ke nga melikisi na tala molaso papa si femme adultère yo natanga kami babambi o mabanga mais to lapido héros kele pe muninga mawa ucho kufela mwana aucho kufela mwana mwana mukolo bwelo kwa pesa ata de la grâce merci ayo papa la ngai yango ntango nyonso na kati ya ndako nayebisaka bino makelele ezala te omoni ndako oyo eyambaka mwana eza ndako mwasi aza na zemi soki makelele ezali mingi ça apporte malheur nayebisaki bino botika makelele na ndako azalaki na mokumba azalaki likolo ndenge tolobaka ntango mosusu mpe nazokotela ye te nazolanda mpe oyo alobi te me ekoki ozala mpe ya solo bamakelele epuis na émotion ndenge akufeli mwana talaka mwana lokwa julo ata aza ndenge azali babi nzoko alembaka mino na ye te biso aza ya yo soko olembi mpo yo moto bota ye te me ye moto abota ye mpe yango esali ke akokaki te yango zemi wana mpe bimi tomata ala mbali malamu nzambe alakisi biso mobulu ya étoile
Maman, nazomona place okende. Donc pona yo na tika yeka. Pona honneur na yo. Nzamba bundeli yo bitumba. Alongoli mwana wana. Ako continue ke Lucas uzemde. Ayoki aza mutu. Maman, siko onyolo basuni. Nzamba bundeli yo. Omoni makamza pasali. Soki mwana na botamaki awa na ndako. Batu bayebi kaza ya yote. Engesa le loko te mama. Nzamba tiki otutu na ye likolo mutu na ye. Engesa lo te so ngesa ye moko. La moto likolo na ye. Yo so mo bala sambwa. Moi ça sonne. Darling, sala mo. Mama na boya sa ndeko longa te. Ambanda na nga. Azala moninga na yo. Bonia sa ni moko bolate. Abana ko bela ba mieta le sanga na mesa. Ando na sa mesa. Na yeba. So na oya out nga na likasa. Ya ze kamali bala. Na yo. Ngana yebi so pa na yo. To batapeto ki. Ozwa pe libala moninga. Tika ya pema pena kaza ndaku nae. Mama, azom. Mama wapi yolo balanga? Tena lebisa ya ebimika. Etolo mundi na usa mwana nga. Ndana so kote lawo. Yo poso tika babete. Yoka. Awa nzambe abundeli mubali ya batu. Zenye longwe. Kata pe makolo libanda. Kata makolo. Oh mosa libala ndengeni. Tela de na mokile memeli na mwana. Atazaki kika. Maman. Azaki mwana yo. Le rôle on dimi na respectera au mingi. Merci papa. Mais décision na zo kolongola ngote pardon. Mutongo za te yoka non de chef. Décision on a zui. To yoka. Na mikolo ndongo ndimi na tika e awa. Parce que na osala on a volonté na ngate. La chambre na ye. Na ulala sou kuna te jusqu'à nous faire l'ordre. Na pekisa ko bandaka la te chérie. Wana na ondi. Na pekisa la chambre na Hollande ni. Na sala pas. Hollande ni kuna chérie. Ata Bible jolo biso. Ata Bible na beglise ba na biso. Nzamba limbisaka lisumu. Mais mo sumu ko ya ko réclamer te. Tumbu nae. Ko ya ko réclamer te. Ah on réclamer na wa. Ndeto ndongwana ebinga te. Elo no sala. Ayo c'est mo sumu. Il faut se tumbu nae. Okota. Chambre no kota. Aussi c'est là où l'on va. Ah, appelle en anglais. Il faut bien kota te. Il faut valise dans ngai ebime kota kuna parce que dans la moyo. On l'a ta au monde à profiter. Tala. Au monde sur libale kufi. Mobile ebimisa bloko moi c'est moi si des fois bien des fois bimisa. Pona motema na yeba ke esili yo potie. Pas bon ba chemise mswala la nango sala kwa vula na. Si oyeba ti. Oyeba papa e moko okota. Oh yanga bimisa. Oh yanga bimisa. Pepa mbula. Mi pepe ndeza mikolo na bimisa. Musalo tikela ngo ya sala lelo obonti ba valise na bilamba na nyoso. Obimisa ngam. Obimisa ngo dali na kotso na chambre. Ngamona zali ngamona okotisa papa. Que Dieu vous bénisse. Moi, je le dis souvent, je le dis à tout moment, que Oza une bénédiction pour Nanga, pour Nanda Kunanga, pour la famille Nanga, pour Nanyonso Nanga. Oza vraiment une bénédiction, papa. Parce que il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut. Papa Serge, oui. Vous savez, Dieu m'a montré quelque chose aujourd'hui pour ton ami là, c'est qui? Alain. Voilà. Je voyais des choses un peu bizarres, mais c'était les noms de personnes qui vivent dans sa maison, là. Oui. Est-ce que quand il a il y a sa femme, il y a sa deuxième femme, okay. Il y a sa fille, la turbulente là. Et il y a Mibalewano à Koufaki, il y a un firme à Koufaki. Et puis il y a l'autre fille, Bala. Et donc Bananaye Bangouane. Et puis maman ya Mwasi Naye. Et puis Naleki ya Mwasi Naye pas à Kawana Nandakouane. Dieu ne ment pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais deux fois, c'est nous qui sommes des preneurs garde. Il y a des choses que Dieu a commencé à révéler depuis longtemps. Oui, pour cette maison-là. Mais comme le frère n'avait pas l'esprit, il ne pouvait pas comprendre ça. Parce que les choses spirituelles, ce sont seulement ceux qui sont spirituels qui peuvent comprendre ça. Voilà. Maintenant, il y a les ténèbres qui dominent dans sa maison. Okay. Il doit être trop prudent. L'enfant est parti, mais s'il ne fait pas l'attention, lui aussi peut partir.
quand le diable règne déjà, il va créer tout le moyen. Mais papa, il y a un gens disent que c'est le but. Les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Hein? Sa maison est déjà infiltrée. Donc il y a déjà le... Comment je peux dire, il y a les agents de diable qui sont là déjà, qui contrôlent toute mouvance de sa maison. Donc il doit être comprendre. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, moi c'est ce que Dieu m'a révélé. Je peux vous apporter peut-être les photos, il y a Alain, c'est qu'il y a apportez-moi ça, exactement. Ah merci papa. Amenez-moi ça. Fais ça vraiment sagement. Et puis matin on risque de mal interpréter. Non papa. Prenez ça sagement, venez avec, on va prier pour ça. C'est juste un point de contact. Ok, soit je vais demander seulement la photo de Alain et de sa première femme. Voilà. C'est elle la femme reconnue, non? Ah papa, merci. Je vous en prie. C'est notre travail. Moi j'aime lorsque Dieu vous révèle des choses. Amen. Moi j'aime ça papa parce que c'est notre rôle. C'est là que exactement. Le problème avec nous, moi je suis comme une sentinelle. Je suis en train de veiller pour voir d'où est-ce que le mal peut venir et pour défendre aussi. Je suis le berger, non? Merci. Un berger ne peut pas dormir comme une brebis. C'est très différent. Papa. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Et je termine d'abord ici, comme ça. Ah, ça le va. soir, on va s'appeler. Merci, papa. Il n'y a pas de problème. Et bonne journée. Merci, papa. D'accord. Je ne sais pas, expliquer combien de fois. Fâché, je ne nie absolument rien. C'est moi, oui, c'est moi. Mais excuse-moi, s'il te plaît. Hein? Mais ça m'a banangay. Eza erreur au quotidien na yango. Pour atteindre bien ça la nyonso. Ezo mona na eza elominanga, ezo mona na eza ndoto nanga. La fois parce que j'avais parlé maman partout. Et ça va fantasme nanga na ebiti lo non na resenta kasali. Auparavant on osait le quoi camarade. Mais après un moment et tout, le moment sentir c'est comme si elle m'attirait et tout, c'est comme si j'avais des sentiments pour elle et tout, et voilà pourquoi normalement mana et tout ça liba vidéo na nandimi lelo elo okoko nanga zaka oloba nanga ke fâché bato bazanga kingo bazanga mayaka baoyo bazangi kingo nde bana mayaka. Je comprends maintenant. Dozo. Homme sérieux au Nganaza, il a accepté au pays Ngabo. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne m'as rien fait. Tu peux m'expliquer? Ce sont mes fantasmes. C'est difficile à expliquer, mais tout ce que je te demande, c'est de me pardonner. Ce sont tes fantasmes. Ok, je n'en disconviens pas. Ben, tu peux au moins réaliser combien il y a passé au salon. Tu peux au moins réaliser combien il y a sonné au salon. Est-ce que tu as mis nanga ba moni ni dité na yo? Est-ce que ba moni programme ba ko c'est mon moteur, est-ce que ko tisiner? My God, tu la kobandi la ba bêtise nous on a dit. Tu sais pas. Sois dans le na octave, sois dans matin niveau. Désolé, tu bébé, na nina on répéter sur ma ramon stuté. Na sinyo capable de limbisa moi si na honte. Bébé. Il n'a pas ça de mettre au meli, autre chef bengat. Est-ce que na créé un problème bébé? Donc au niveau de ça na ba bêtise. Écoute ça bêtise, c'est pour dire que l'homme est toujours na zamu tu ya ba salité wana te. Savon ba sala ngo pour na sokola. OK? Soit ba sani, soit logo nini, soit nzoto. Et après, on sauter sur le go côté excuse-moi, je sais que j'ai Ndana Vandi boye subitement dans téléphone vidéo est conti. Je sais pas. Qui m'a envoyé la vidéo? Je vais voler. La koufi. Nazana posa ya koma na niveau wana te. Na nyonso yo sali. Pardon. Je te dis merci. Cardozo fâché, te dit merci. Oza ya kore retenir sikoyo. Zaki yo na fâché, c'est fini. OK? Mais si vous avez triché na moi mobali engo sata mso passe, yeze no tout moi et là na malungi salami wana. Maintenant, on peut comprendre niveau fantasme na yo et foutu.
Hein? Ce qui nous a été important dans la vie. Merci. Ça a pu se répéter, je te jure. Yo, zu mobali oyo. Atresia kaote. Amona rabasi mususu te. Na vie na ye. Azala wapi. A pensa ka na yo. Mende mobali yo moni. Ya ko bafoué boy. Hein? Ya ko négliger. Ya ko sambouisa. Hein? Na komi zoba. Na soni yo kutana na bateau na ebani na bango. Cardozo, à cause de toi. Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter tout ça? Hein? Moi, c'est l'angaï. Sacrilège. Oui, bimina munoko nangaï que yo moi si nangaï et au sang m'a sauté. Et au sang m'a sauté. Bonne chance. Bon ça la vie na yo, yona Yasmine na yo wana. Boza que ça l'ango bien. C'était waouh. Non, et puis mon aniké, boza une expérience. Boza la rango banda kala. Bakombo te pesa déjà bana biso na ontobo te te pesa déjà bana biso ba fakar parce que ça ba fakar bon keka boîte yo mon bana. Moi je crois que je dois chercher un prophète aïb sanga soki ngapé. Naza connecté déjà la malédiction. Parce que vous avez moi si oyo, au sangana muningane moi si ngapé na yé na tour na tout sakani. Non, je te laisse, je te laisse, je te laisse. Ne m'appelle plus, plus jamais, plus jamais. D'ailleurs, je te bloque. Je sais pas qu'est-ce que tu veux m'expliquer ou qu'est-ce que tu veux me faire comprendre. Nomi, au Komomiswa, je ne sais pas, là au Komomiswa, donc tu te prends vraiment Léo parce que tu as la visibilité. Au Komomiswa, non, tu es la spéciale, tu es au-delà de tout le monde. Qu'est-ce qui te prend? Donc, Vandi Singa, moi que je suis, donc la Vandi. Tu commentes la Bengi Bayenamo. Non, mon amour, tu vois. Et puis, c'est que je ne parle. Oui, bien que tu badines avec mon esprit, mais tu parles en français. Non, tu vois, chérie, j'arrive. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait après? Déjà, pour me parler, tu dois savoir comment me parler. Comment te parler? Toi, tu m'as laissé, tu m'as humilié devant les gens. Et on a posé en façon, donc manière. Quand tu veux parler de l'humiliation, là, tu fais allusion. Genre, c'était par plaisir que je t'ai laissé là pour parler. Ben, c'était par plaisir. Parce que si c'était pas par plaisir, on va y avoir un téléphone. Quand je t'appelle, tu prends pas mes appels. Et puis ensuite, tu fermes ton téléphone. C'est là, veut dire quoi? Donc, tu l'as fait consciemment. Tu es malade. Yo, on a charge, tu le sais très bien que tu es quelque part et tu me dis aisément que non, on a une charge. Que quoi? Je suis quoi? Attends, tu dois comprendre. Je manque pas de filles. Je manque pas. Ah ok, ah ok, donc si je comprends bien ce que tu l'as fait, donc ça complot Oyo Kanaki avec la personne que tu as pris. Non, tu l'as dit, au lobby en haut, pour ça monité, au lobby en haut. Donc toi aussi tu as des hommes au Yomona pour quand même. Facile, normalement, au lieu de m'humilier, il fallait carrément qu'elle ait. Tu parles comme si c'est pas. Tu l'as fait exprès, comme si c'est ça, oui, tu l'as fait exprès. S'il te plaît. Yo mon preneur n'a pas son cri. Là mission. Là il faut y je sais. T'es un mission. Moi, je regarde comme ça. Et on a un peu moins mystique, tonton. Au-delà de tout, moi, ta musique était ma chérie pour là. Tu es beau, je sais. Je chante bien. Au-delà de ça. Comprendre? Au perdre, il y a 10 000 personnes. Je sais. Parce que moi, il y a une humiliation. Jour au bandit là. Crois-moi, on a habité là au salon. Tu vois, la facilité pour un monde n'est pas là. C'est si c'était pas ça. C'était peu. Mais rassure-toi, sois esprit car je vais t'humilier. On a mis à voyer. On a mobile, on a Chris Brown, on a Niska. Donc on a peine à m'obéir. On a oh, donc, allez, Naomi a bimine pour la douce. A Tikinga, a Kewapi, son coup dans la relation, il y a un téléphone. On a commandé un champagne à Batou. Il y a un téléphone qu'on a eu. Non, il y a un je sais pas. C'est pas pitié, c'est pas son ligne. On a pas la mawa. Tu vois que Fimon peut pas ni quelle est la porte matin au jour. On va récupérer les téléphones. Point faible. C'est pas on va récupérer les téléphones. Point faible, là, tout.
Non, ganga yo kita, ça veut dire quoi? T'es oh. Yo le mot on a douceur point. Non, et puis malgré le mot il a qui simple. Yo le mot on a douceur. On va faire ça. On va faire ça. Donc gang on gagne sur la gangi donc toi tu me réponds. J'ai crié, on va pas du tout gérer les problèmes qu'on a maintenant là. Oh, mais là c'est me rabaisser. Je vais pas dire ça. Non, c'est me rabaisser. Comment est-ce possible ngai no ganga ngana opé là parce que souci na pena ki na yeboué na yo ko opé no mati yo la kisanga na reconnaître na omi ngana yebi. Tu es là doucement là on mo sani. Donc et puis malwa ndé ngana immature na habiter comment gérer mes colères yo so na pour savoir apprendre ngani. Ah bébé na ngati. Douceur. Mobali na ngati. Ah, mobali na yo o sundo la ki. Chérie, on parle beauté, récupérer le téléphone, je vais le faire seul. Là, non, il est comme le roi point faible. Il faut penser à chaque temps sur le bébani, ou bien que soit le sambon ou pialar, tu vas faire ceci, non. Ok. Mon gars nous vend qui n'a bengé 18 500 appels. Rassure-toi que mon place tout dans le monde. Non, l'action qui est un rassure-toi. Je dois faire ça pour avoir l'argent pour te nourrir. Carrément, j'avais pas le choix. Activez dès maintenant cette cloche de notification pour votre abonnement et consommez sans modération.